pe kamingi te to yo siko yemo ba kangeza te poani asala ngo ya sese siko biso toza solo mabe eba na mokimo bimba soko gafe na leka na caméra na régler yo ba conseil te ya na internet conseil ezate sunga na ngine sama kam nanga yo opekisanga te yepa opekisanga te tokende ngo ka boye o comprendre tokende ka bongo soki po meminga parquet ezali suka sute fin ezaka lifelo www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu continues la kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo 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 alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobine la gangolo na hosana kembo alege mboyo lele poto na hosana kembo alege mboyo lele. Everybody let's go. Hey. Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout le monde na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de colis, ça a 2 jours livré à Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends la province nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mbongonayo, Nato Mouké. Service d'Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. Bonsoir Mandaté, bonsoir Balandinho, soya poto na poto meilleur site de l'année. Site au biso de to voter en tout cas so bo sel mukilino na batuno parce que na mukilino ba Laetitia Kouya la métisse noire, ba ozalate pour biso to préférant de poto na poto la main d'ova. Voilà Laetitia Kouya aza awa sur le terrain ko luka manika. Qu'est-ce qui se passe au juste pas na biso ba chroniqueur ba chroniqueuse. To wele la nini. Ezani no biso wele to wele la ka. Biso ba chroniqueur to wele la nini. To wele la nini ba ndeko na biso mibal ba ndeko na biso basi. Na situation ka parlement ba rimen ndenge bima ki toluka to yeba mani kaza wana eloko nezo se passer wana zo kota déjà tout développer longo na ye ni ezo se passer eloko nezo lekana mutu na ya sali nini wala botu na mutu nena ni bilimo boyebi déjà parce que to mona mali kaza la ye moko te mbele eloko kama na plateau a lekana ye moko pour na ba raison o ye moko a opesa. Bonsoir Malika. Ouais, bonsoir Laetitia. Bonne santé. Ouais, santé ça va. Bonsoir na ba fan tout ya poto na poto hein. Voilà. Bonsoir na ba fan tout ya poto na poto. Bonsoir na ba fan ya Josman ya Malika. Donc voilà quoi. Malika ngala ba soza ne sengo, soza na mawa, so poza na kanda mais non mona mère non dirait bien toza stressé pourquoi? T'es na stressé pour nando ya code du mot mais na moi mutonga tindité, stressé ngamba moko. Yo za stressé mi na ba code. Na za stressé na ba code. Ndeni musala ezo ko évoluer ndeni. Ouais, musala tokos, musala ça va donc nandenga nangolo nzambe ka musala eke nango kitoko quoi. Malika souvent les cas émission yo monté za ka un peu rare vraiment. Li passe na za ponga benga bino za ba mapasa li passe na. Ouais nani. Li passe na mobile. Li passe na mobile. Nana moura de la presse, nana Benji Benzema, bango nde ba mapasa na za na bango partout ceinture. Benji. Mais surtout l'émission, nous avons l'émission l'autre fois. Nous avons bango te.
mais eloko esangisa biso ezalaka ba vidéo na biso oyo esengaka mpona bafani na biso ya sélection de la presse na poste ata mosusu bamona biso ensemble mais sauf que mutu pas na ba engagement na ye donc nakoza na problème na nga mobo émission na nga mobo esenga nazala nga moko esenga teke bango bazala mais soki esengi pe mission na bango bazala bazala na bango omona bango pe. Malika osali combien de temps pour bandi musala na je crois 2 ans. 2 ans déjà. Wakana même suite to changer. Te nazaki na site moko Zoagé officiel après mais sinon natambo na ba site ebelete site on sala lelo pa mon boss Nolita mo 3 fois sage l'homme intelligent mutamayele quoi o esengaka juste mania za pembe nae Congo Top News o nazalelo na lelo pende lelo nzamba sunga to sala pe sélection de la presse TV o eza pona biso nyonso Benji Benzema Moura de la presse Magali Kongolo Flor Makini c'est puis juste mania Malika. Malika, c'est comme si vous allez capter déjà une équipe nationale avant ça la groupe Nabino vous allez en équipe nationale vous allez kawana mais là on est que le lot beaucoup m'a écarté vraiment. Té naza dans l'écart de champ et non équipe nationale. Naza dans l'écart de champ. Naza une équipe nationalité. L'écart de champ tozala c'est une famille tozara bisonio sommet et puis c'était par rapport il y a hypocrite tozara na ba on a quatre l'écart de champ yango esala ke to kabwana. Ka hypocrite pas la quatre sana. Oh. Bon, quand le bateau se familiarise, cela veut dire que non, le long dans la famille na yo, ma belle na yo na malamu na yo fona septango. Attends, nebi que Laetitia n'enga zaboé a péta kanae, tout Laetitia tire drink fort, tout Laetitia se comporte à boé. Vu que n'andimos à la famille nanga, donc il faut n'andima na ba comportement na onyoso. Et maintenant son otambola na yo yo au sala mabe, ngana okenda obimisango libanda. Cela veut dire non na poso sa famille na yo te. Wana za suko que non son na sala na kena tongi yo, après ton yo yo kango, oza mutu. Wana motema bato wana motema nyama te po ata nyama pas supporta te po nyama pas ta soso bengani awa so akaneli otonga mono ya moko ododa o o comprendre donc voilà senga te donc to panja na quoi ko panja la bino kitoko makasi ma relation ni bozaki na on équipe nationale bo marche bien na équipe nationale les relations dans équipe nationale na solana petit na Jonathan Bolingi wana leki master na Christelle Bolingi mais chaque Elia équipe nationale ka moko te na bien oté ah oyo kango pete na bien oté na bi équipe nationale moko siko oyo organiser sali oyo groupe na bino oyo juste pour apporter nini sélection de la presse et sa famille et ça juste se familiariser ndeyo lelo ozana batu ozana bango donc on préfère aussi la famille na batu mo bo se comprendre yango na to sala sélection de la presse donc to sala ka ikure mo bo ya bata mayele Magali Kongolo Flor Makini si donc soki o yazangi mo idée Magali ko benga manya photo sala mo iloko mo bo photo sala mo bo o eka ko compéter muninga mo idée soki pe manya soli mabe amanya loko no solo mabe photo ke nango boye c'est bon yango ne sala biso sélection de la presse TV mais sauf que hypocrite azate mutamatonga zate mutamafinga zate entre nous mutamafinga zate nandeni parce que bino sélection na bino yom tizo tombo les oningisa zayi mikolo po zo finga kande bato merci ah non pour no finga mutu tout internet ya un ennemi yondo za mundo zana pasteur Tom Saloba so la muki na tongo mutu mo bavandika na kwa mo babina sepela na ote on loko sala te alobi ka sepela na ote et puis na vie ko linga ko fournir ko sala ba effort to la ka batuka ke yo zara bien o comprendre yo luka kando zara bien o ba lo baba kuto na ngote. Donc pour dire que notre internet, ils sont tout le monde qui n'a pas envie que na stepela na Malika na te. Nani loko sa te. Donc c'est que ngape fona zo garde. Na bi que mutona la muka de lo bana ka stepela na te. Ngape non stepela no te. Alors to kene bongo. Ezate que toi na ranking na yo, ezaka ke po yo stepela na ngate. Ou so tu po ngape na stepela na yo te par rapport à makamu na o. Et logique c'est ennemi. Malika et salon ni mikolo yo zayi rezo tomboka makasi kolo kangisa batu kuna toka nyamaka toyoka suko frère na yo su bakangiye ezo salo pena ndenge ni parce que za musala biso to beta mabaku nango lelo so ba conflit comme tina niveau na parce que ngana ba question mutamino na police c'est que mutana lingiote c'est to comme na ba niveau bon était que Malika bi ke berra na biso to sala ngo zo salon ndeni vraiment merci berra na biso to sala ngo so to gena histoire nyamaka Nyamakor, tout le monde dit bazaki fait BCF fali ba félicitations par rapport tout internet tout monde par rapport Nyamakor exagéra qui ozo comprendre parce que fali article aux vidéo mukolo mote afinga Nyamakor yango fali appliquer qui il faut que kangisa mais ce que surtout que na ka Benji
biso tout na internet tu mona ta bakale zana apene nemi ana bato pe balingaka ete bakale zela kata musale kana misata nga komone bakale ze lokote poka bakale kangise o comprendre alors ce que combien niveau kangisa et ce problème te munoko beta ka libakuti lelo yo kangisinga lobi pe yo tongo beta pe libaku quelque part ba kangisa yo. C'est que l'homme aura semé, il est moissonnera. Mais quand on célèbre pas tombeau kaka c'est moi célèbre pas déconner na mais bino ba zakali mais on fait l'émission. Tika ma pas linga kangisa bo bino boya kango malika. Te zeliba linga kangisa bango, zeliba linga kangisa jazz na leketu par rapport basala ba chantage na kombo na ye. En total yemoko zeliba yeba makambo wana te. Ozo comprendre. Yango to lobati. Zeliba linga kangisa bango. Ngana lobani. Non to tika. Vous comprenez? Toko ke nango bongo te. Parce que Zeliba zaka fâché na kombo na ye, ba sali o kombo na ye. Mais ce que tango bango ba ke kangisa benji. Ba bosani ke bango pe bana makambo ba salaki. O ba ko kangisa bango pe. Donc pour dire que non, munako beta ka libaku. Donc yo kangisi muninga, yeba yo pe o ana libaku mo ke beta quelque part. Ba o kanga yo po ko ta kasho. Kasho ba salongo po na batu to boya te. Nyoso auto sala ka il faut assumer. So les ka ko finga mutu, on doit assumer ba inconvénient na biso. Mais quand même on a conscient qu'il y a finga qui Te a finga te pas na bata finga ka. Je m'en tape. Nena zana na poso beta so mutu te. Vous comprenez? Mais sauf que ba donner changer. Ato ke tonga nga yepa muto wa yo ebisanga nga na yeba ete. Non c'est le plainte. Bref. Bref eza muto yo ke no tonga nga. Andi mo témoigner. Eh mongo témoigner tendeni. Ki songi ba wanga na ngote. Kala to bando benga otunisa. Kala to bando benga otunisa. Otongi ngai na kena zui muto na o ebisinga ke yo tongenga. Na ke c'est le plainte. Ya logique. Kokangisa mutu tokangisa batu pona discipline. Attendez to lo banyama ko za en prison. Fallait sali yango po, asali o personnalité na ye. Personnalité mutu ba somba te. Ozo comprendre. Asali comprendre personnalité na ye. O moni lelo batu ba lo bakeno président ko to ba finga ka ye. Ye bisanga mutu ni esa mona président le kabaye, président Bembe na o mkoni. O comprendre. Pour dire que fallait za mutu ana motema. On comprend, fallait une famille na ana bande konaye. Ce que fingi ana doit ko appliquer ou soit ta ko ipe ko appliquer mais famille ne ko appliquer. Les mo pena dia pas za pe mutu pas za pe na batu na eso po fingi pa ko ipe ko appliquer nga appliquer. Bongo ce qui est pas un dossier. Batu na pe ba ko appliquer un jour. Et ça problème te. Ko kangisa mutu ezate que faut ça chantage. Ko kangisa mutu kangisi mutu po o discipliner par rapport ya mabe o aloba po na yo. Mais ça pour na chantage te. Pour ça pour na chantage, to tika ko lobate. To tika ça ba droit de réponse. To bando mutu yo sana mabe. Prince bakali pa le kapana e baloba na tete. Baloba na te ko prince bakali a bomba. Baloba te poni parce que ya zaki loko chef na bango ba zaki ba travailler en été. Est-ce que nga yebi ndeni na prince bakali baloba na te? C'est que na prendre on capable prince. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur, il y a un mboka partout vous avez Congolais de la diaspora. Au sommet Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo P Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est appelée il y a Congolais P Congo. Batebele va bien du nord au sud, de l'est à l'ouest, va bien besoin de sa promotion il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Tu vas dire, c'est la promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle. Et puis, souci à ces plates, ça va client, là, non, la promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que donc, le stock, tout ça est belleté, mais ça va limiter, c'est vraiment limité. Vous allez belleter pour benga, pour consommer des décodeurs à Sepela TV. Bah maman, et si on a vu nos pays, pour filmer, ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film en Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, les gens là. Bah papa, tu as dit binopé, tu sais les chaîne, il y a sport na kati donc football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, tu as dit binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la kati. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, pour la kati et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7.
Pour voir la minité, beaucoup ça peut minité, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être de la bino, c'est la TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter c'est la TV. Mututu azana ba omona mokilo. Pourquoi tu me souviens la biso Bible na ba verset? Parce que la biso ba somme ya robondela nzambe ko senga nzambe pardon. Pour ba problème mututu na mokilo azana ba problème. Yena ba kaliba lobana te. Oh comprendre? Ouais là ni parce que azaki chef na ye. Te, ngana peso ka fuite. Ke yena ba kaliba lobana te. Faut Lucas ko ba kali, oye ba biti poni ba lobana te. Ozo comprendre? Est-ce que Bakali d'ailleurs les canaux fa lobango? À lobango te mais vu que à lobango te parce que Diaz Azaki n'a raison. À lobango te parce que Diaz a raison. Bon si Diaz a raison, Bakali n'inga pesa un message wana. Bon ça cause. Bakali a pesi message pour ebi que na lobelango. Et logique. Oh comprendre? Oh maman, tout tika comme tout ça ba dossier. Au moins internet so to bitu bando kangisa batu biso nyuso za na prison. Na ba musicien ba ozanga muto yamba bango. Ba tu na ka bengi na jeunesse ba yambanga na prison. Bengi na jeunesse biso tout on a ba dossier. Oh comprenez? Mais sauf que ba données changer. Ngani na boye. Soka na yoko tongenga o manya na sala boye. Na c'est le plainte. Mais Bobengi quand même il pour retirer plainte na ye. Pour dossier zaki moi likolo 3 jours déjà. Maman Makam nyonso to sala na internet, nyonso to sisa na internet. Soki yo ke funda na lai na cachot 2 jours 3 jours. Eza cachot ba salongo pona batu, ba salongo pona ba yoso mo bakangi nyao ba kete na cachot. Bakanga ka batu. Kasa retirer plainte na ye. Maman retirer plainte ya te l'état zana pona okata makambo. So l'état vendu wana parce que ngapi ba bakiselenga dossier. Ya solo. Ba bakiselenga dossier ke ngai muna yambaka bango po ba finga bango. Et mais du attends. Yopo yambaka batu ba finga batu. Parce que nenga na yo malika bona est-ce que na ye malika finga batu. Tant yo ya mam tebi ke mtayo finga mu. C'est ça. Ba moni musala internet so peto biso emolo kwa bazoba. Tozonga vraiment ben intellectuel. Muta robima zoba na internet azate batama yele ba fano batala biso ba bazoba te. Ba fano batala biso ba yebike malika ndenga zana so lobi likambu, c'est que muta déconner parce que je suis pas une folle. Non les kamamo ba telanga caméra sala boy na bandi ofinga. Non to sala ngobongo te. Soki yo lobi makam nanga. Ngapi na batu o ba toucher ba point nanga. Bana na bato ba toucher ba point nanga olelo dans a toucher. Oh lelo. Na lobi sa bango tata nzamba ye. Ozanga mo ke funda bango. Te nazange mo ke funda te. Mutamaye la zora toujours garde. Oh comprendre? Mutamaye la zora toujours garde. Na na temps nanga. Oh comprendre? Na na temps nanga o so esengi na appliquer na ko appliquer. Na ko ke bêtiment na la police bona na mbongo na kende kana funda mutuma non na mutamayele so mutasalinga mabe na ozata na observer na eba ninyo luka elo nye salika kota nga kati bongo o manya eze problème na be jusqu'au yo na problème bien za ni te problème eza ponga pe bakiselenga dossier nga muna yambaka bango to finga na ko yamba mutu nga so na ben yo obenginga soki ba diro nga na oloba na caméra etali yo te za ba propos nanga etali yo te. Mais ils étaient sur la fundi mouton yo ke bimisa ke non Laetitia mutayam mais oui na yamba qui est pas invité nanga il faut que le makambo nga na bando poser ba question yo ke funda nga ponga na yamba qui a finga ki yo poser bato yamba ba finga kati est-ce que bato na deba c'est leur convocation ozo comprendre maman bakange ngate nga so fundinga yeba yo poser mabe na ke le ko pe bato yo finga na ya na olanda ba on a dossier na linga ba dossier que de longue so to se retrouver na prison to zalaka kuna pe ko pe mape ça bien yo kati ba dossier na prison ba le fungule nyama ka so ko le fungule tant sous famille abandonnée oh comprendre voilà bah situation de comment kende le vraiment okolo banini pour la monte température ne comme derrière au matamakasi situation faut kende ka boye o finginga na kangisi yo o tonginga na bakisi na entre biso na biso nga na bakisi na otonga o tonginga na kangisi yo o beti lisolo na nga o manya na mela masanga mingi na kangisi yo boye na nga preuve masanga to kenongo bongo o comprendre parce que au moni mutu na viso akangisi yo c'est que au salelo mo boye toucha qui mais ce entre nous en famille faut yeba nini oko sala yo uto tunangati bato pe ba toucha yo kangisa bango te po nini naza mutu naza ko observer na tana nga o so esengi kenon mutu agafe to mutu akene nga boye bon na tika ka eza mambo internet o comprendre mutu tu na internet fingaka ebele ba comment finga na ba musicien okuta yebi ete aza niveau na ete mafingi ye
Vraiment, bon comprendre parce que toi quand na balabala mutu mutata mwana ba driner na mutu mama pengo ba kanga ba tukaka Malika vraiment na sepeli ko yamba yo na ebite okolo bana ba fan ba Holanda yo nini vraiment pona likamu o etali musala na yo confrère na yo aza déjà libéré ou pas to ezaki situation mo ba otala ngolobi. Ouais non yebisaka ba fan o balinga Jos Mania bon continuer toujours ko linganga eza musala nyoso eza na ba risque nango ozo comprendre hein. Mais ba risque boye na zoate non na zoate mais ce qui paye na ko assumer ce qui paye na ko assumer na batu na ba pianga ba conseil la diva congolaise ba fa ya basket solo la poto ba mede makenzi motema sandra maya la kenda na bango bien ba fan na ba yebi ke na kenda nango bien nga na mutama yele naza forte na yebi ne na kenda na makambo ngo mutu so yo o toucher point nanga na memo na ndenge nanga na ko kangisa te me na memo na ndenge nanga ko kangisa mutu eza suite fin ya vie ya mutu te ozo comprendre ko kangisa mutu eza suite fin ya vie ya mutu te to so ko kangisi mutu pour que c'est là on va chantage que na kangisa qui ala les 2 jours to ala les 4 jours to ala les 5 jours maza libanda ana prison te o comprendre hein? Donc voilà kasi ko lo banini pona ba fan ba Holanda yo programme no musala suko ezaka toujours personnel bozala ba fan tout balinga Jos Mania o to linga komona Jos Mania au s'abonner na Congo Top News au s'abonner à sélection de la presse place au retrouver Jos Mania Malika musala eza nango toujours tokos ezaka bozunga pied levé par rapport ba démarche nanga na zaki nango ndeto kutene bino bosali nanga mission ça déjà libéré. Benji déjà libéré, Aza déjà libanda. Vérité kaka. Sauf que non na ko bimisa pe photo te. Ozo comprendre. Mais koya nanga awa, to wuti kuna Benji a déjà libéré. Benji bomé mutute, Benji akate mutulito ite, eza par rapport à droit de réponse to salanaka. Le quoi kangisa ki ya moneka kangisa e pour a réduquer par rapport ya bagaf o ya salaki. Eza problème te merci. Mais nako humilier ya kangisa ke pas humilier parce que ko kangisa mutu to yebika ba idikara mutu mais ce ko kangisa mutu oui par silence ce ko kangisa mutu comme que non humiliation wane comme ce ko mabe mais to sengi ka merci par rapport à humiliation par rapport ya éducation o ya nga pesa na cacho eza problème te mais ça va chroniquer peut continuer ba éducation na cacho musala ba chroniquer peut continuer ba éducation merci le ko ba kangisa Benji par rapport aux éducation na cacho par rapport ya humiliation to pesi merci mais ce ko to zelane na poule na oui, madame Yoloba, yo là ça na cacho. Et on dit non on peut les bandes bon mon mabe. Parce que yo là ça na cacho. Après il s'en que après le biton na cacho na va ino ndio melanao. Oh, mais faut ça mutu. Donc pour dire que non rancune sera longue. Donc nango ka bongo. Oh, comprendre. Conseil écoute. Oh, l'internet mutu peut ça conseil azate. Internet batu tout ba koma bana mabe internet batu tout ba koma ben poli internet batu tout ba finga kaya to na batu ba finga ka danger na internet o comprendre to na ba site mususu okoti bobi ona poso sekande batu finga okoti kana site ona boy o komona mafinga ya sorti na sorti o mona ofinga muto ofinga musicien wa za niveau na été ozo comprendre internet c'est beba biso batu to tangela to za rasu na valeur na ngote o comprendre. C'est ça. C'est ça. Différence, c'est ça déjà non le babo comprendre que aux intellectuels. Différence c'est ngwana. Différence c'est tout sauf finir ngana avant d'y répondre au thé. Non finir mais non c'est le droit de réponse c'est intellectuel. On comprendre hein? Donc nango bongo. Merci na ba fond tout balinga Jos Mania Malika autrement appelé la Wakandaise, Black Panther. Prince Bakali. On lui a une réponse dans Black Panther. On a fait tout dans la diva congolaise. Bafon tout balinga en tout cas vous a toujours côté. Congo Top News on a beau s'abonner. Chez mon boss, notez on est de côté de Arando. Chez mon boss non. Caméraman. Caméraman aza mutu tanya matin. Na boyi ko boka zeli boy, na boyi. Merci na batutu balinga Jos Mania. Ouais, merci na Chico Kel Industrie numéro 10. Merci na batutu ba soutenir nga fa ya basket solo la poto, Patricia Mokango, ya Willy Moucheni code mondial, code mboka. Vous dire au mona par rapport à ya ba valeur. Ah comme ka meki kumba. Mani ke pa kenda kiti. Mani ke pa kenda kiti.
Vous comprenez? Mais on a qu'aucun manique prison, on a dit Prince Bakali m'encourage qui. Pour Prince Bakali, ça bras droit ya Willy Moucheni. Prince Bakali, on peut songer son oiseau mais partout bon andé. Oh, à côté partout. Il est quand même il est au lieu. Si quoi il est pas kangé zate poignet. À ça la ngoya cessé. Si quoi biso le quoi, si quoi biso de ça solo mabe eba na mokimo bimba. Si quoi gafé dans les caméra na réglé. Vous comprenez? Si quoi Bakali ça non quand il y a n'importe quoi il est au fou là. Yango moyeba bimise zate. Mais tant que tu as encouragé oui Mouchena kangamani ke na prison. Moye bana ezate. Bon to kende ka bongo. Donc il y avait manique pe ke simba oui Mouchena. On savait pas conseil te ya. Internet conseil ezate. So ngana ina sama kam nanga yo pekisanga te ye pa opekisanga te. To kende ka boye. Vous comprenez? To kende ka bongo so ko meminga parquet. Ezali suka sute fin zaka li felo. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous comprenez? Merci à tout le monde. Tout ce que par rapport à la tension, nous avons pas exagéré. Amina Tafo Akadi, on a mastananga. Azagé kitoko, taille kitoko. Bakali pas la mais bon, tu règles on a si ma caméra. T'as encore bon, ça va. Ah non, on a un kilo, on a été faire basket solo la pote à m'aider ma Kenji monter ma Sandra Maya. Babi bon, bah tout sentir que nous avons que non mania soit Betty Mabé. Moi bah conseil. Ça, on dit moutou na vie hein. Faut zapper na ceinture, on va passer ça comme conseil. Moutou tout attend bolaka na batou. Kolinga ka te moutou so ingo sali kambu va passer conseil obité na danger na mbongo. Oh comprenez? Na mbongo faut na appliquer. Mbongo bota moi makolo. Ah. C'est ça le problème. Pour ni ba vérité na ba olinga to lobate. Moto mutana identité nga muto mekana. Nga na ba capture ba tebe na téléphone nga ba PD ba na mibali na internet ba zata le. O kanjira ba kanyamba ba PD. O mona ba kala ti pantalon boy. Moi si. Na ba capture ba tebe oh moi ina lobezate. Moi ina lobango ezate parce que non mutu a koti na point nga te. Soki muta koti na point nga. Nako bimisa ba capture na bimisi ke oza mutentel oza boy. Na preuve. C'est logique. Na preuve. Vous comprenez? Pourtant que fou na parquet, ngapi no bimisa ka oyo lobaki ponanga, ngapi na bimisi ba preuve na na salaki. Na yebiso ke ma bezaka okanga ngoko tianga li felo. Na li felo ni yankolela. Pour magi ba loba li felo ezale lengi, to kuta ba tu nyoso kuna ba ozala ba mari musamu banani. Ezala bien maintenant on la kaka. Voilà. Patricia Mokango, la diva congolaise Fire basket sur la poto déjà. Chico Kelly. Tenga la tara déjà. Nana ba fire basket sur la poto. Bazana ba collé ya papa. Ba ser nanga Mimi Lutama avio. Ba collé ya ka bientôt c'est mon anniversaire le 23 octobre. Ya Willy Moucheni code mondial code mboka. Donc veut penata za musika mais code kana kin. Te yaya, comme on a un niveau on a été. Ya Willy Moucheni aza prêtre, aza mutambongo. Comme on a un niveau ba maniquete. Comme on a un niveau ya mbendre o ba kenda na bongo te. Te ranking na linga, on a linga te poani. Mon kilo to na 16 ya ranking. Il y a un autre épisode de ce moko. Pasteur Tom Saloba. O la muki na tongo mutabiso ke na sepela note. O sani. Non, ne le consolate. Quoi sepela na ngate. Na vie ko fournir be fort to la sabatu ko za moi malamu. Vous me kabakuto na oba lo barabakuto na ngote. Vous comprenez? Donc par là je m'en tape, je m'en fous. Vous comprenez? Nana ba fan nga oba linganga. Yo tikolo koma ngate ngapi na tikolo koma yote. Ba fan na pe ba koma ngate ba koma pe yote. Alors par là je m'en tape. Nana ba fan nga oba linganga na qualité na ngani na za mukie nde na elongi muindu na boya choko na boya mekako. Babe simbote. Te na linga choko te Choko ndeni ero choko na kota zandu moi na luka chinois bimisa kisinini. Nana tante. Malika, merci beaucoup. Merci à toi pour ton apporteur. On va presque à la fin. Merci beaucoup à mon boss Balobi, l'ami d'eau, le meilleur. Kangi Paris dans ma boucle le roi Yazate. Et puis ma grand merci libré. Ha, Zelbo ma grand merci. Bego na munya pala na nungo le vraiment. Mate mutu na loba. Batu baloba oh ba na li felo. To kuta batu belé. To kuta ba luambo. To kuta ba mari musamu. Mais il fait na tout na batu ango. Siko mari musamu to kuta li felo po ni po za chanteuse chrétienne. On a fait le cadeau vérifié. Comment tu as un problème et belé hein? Au commission na ba différence makamba bon ma stela nzambe au commission ko sangisa bana makamwana. Ti balobi nanga boye. Babi nanga so na kufi no ke li felo. Yonga na bi li felo za problème te babi nanga na kuta ba musicien belé na li felo. Yonga pe na pesika exemple. Boso ba kalimu talobe nanga bon est-ce que na lobango te.
Yo na ye. Azaka songi. Voilà, gros bisous avec Gonia Munyampala. En tout cas, les Sakuya s'appelle ma casse na plaisir au salaire ba cousine à Boina Congo ba sila ma casse surtout ba niveau qu'on a poto ba mona na raté. Ba grand merci nanungo les mois si ya mwindu mama leki propre, mama leki asala nga plaisir ma casse na bossa ni souté Blanche Munyampala. Na pesi ba gros bisous na yo, ba Big Christelle Bouanga la patronne à Clarisse Weti et puis ba grand merci Matika sur casse ba grand merci à toi aussi. En tout cas tout le monde à la prochaine, bye. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika la kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela. Moto epila na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele.